C'est bien votre journaliste Ali Raphaël Kengele, le défenseur du bien. Mbote Mbote, vous êtes sur la chaîne Émergence, une chaîne qui vous pousse à aller vers le haut. Abonnez-vous très nombreux à notre chaîne et surtout, mettez une pouce. Awana Émergence One TV avec Saint Thomas Bukamona Bukakwikila par rapport à Évangile. Bluetooth et Android sous les bengo. Ah bon? Zamba ba docteur ya mokonza bokono. Mais quoi puis na londa to landara eh? C'est que ta puis na mabombo ta eh. Azabiye atita kubota. On cache. Mon grand frère chéri. Un frère à moi. Ça va? Ça va bien. Un frère mon. Obrigado. Obrigado. Neni msuwa. Nous on a sauté Angola comme ba suri abari suri ni bolo. Angola nde makambu. Makambu yana ngai. Ndo ibanyama nyonso bala kuganga ngala carte wasalaka. Basate basipama. Nana ngo telema. Ba olia musunité. $100 c'est quoi? Yaya. Moi je voisin biso kuna. Bana yala mwa kenda. To mona ko teloka très important. Ba be lokote. Ata mu commande nde basate okata sango. On a ke western. Na gambongo ba tilelinga. Petit na ngai. Ba olia musunité. Ba olia mukwa. Kana ba petit na mona. Oui, valeur à Boro. Angola na somba ngona 2000 €. On va $100 au lamba l'autre mafuta ya mila. $100 naoya. Omoni bino non sola na izini ya bale, bati la bino pompe ya le banda na izini ti e pa la bino na lopango yo toki boye miliki omeli. Bolanda ba voisin te sur la Kimpuka. Ni a soso. Chérie bala singa da solution pas sous les bengo. Les bengo. Sous les bengo na oui, à part ça Luanda là yo ka sous les bengo. Babi traite papa na tala te. Donc sur a pas on a simate. Donc balamba qui ne soit personne me kongo pas. Kongo na ka pas. Papa ozo mona malade ndio ozo sopa na masuba. Ndeni mabobeti na kaosa. Chérie, azapika na kinyat. Na ma pile mili. Oui, bazana kimbaut. Mais me onde na eba te chérie. Tout ka pas sous les bengo papa tout solution. Mais la peki sibino, bolanda ba voisin te. Oui, ba eloko. Ba voisin ba ça ni a soso. Oui, ba bango ba olia musunité, mais ba olia mu. Baloba te ko baze eloko te. Ndeti nga moko na seme ki na bango la koti makambo ngo. Tala epé ça kanda na zo venir mobimba na tchesa ngo ba couleur papa nyonso oyo. Non tala nga nga bongo te la silika makasi. Limbisa chérie. Peso kande leki na koki ko dans chaque avenue tout na zongo na zuba ngo en charge. Chérie bomba pendant ta 10 ans. Bomba bon limbisa ka. Kabu wo bilanga ba voisin. Ce n'est pas sur le so ba descendre papa wemba. Ndongo linga ya. Nambongo nga na vie pasteur Pierre 100 000 pour nga apôtre Sauvé Muyamba 100 000 pour nga muta okwesa zate. Pardon, chérie. Tomate, de la foi. Pasteur de la foi. Vous allez pasteur de la foi. Papa mboli toujours. Baolia musunité bangoto bobo tina kwani.
baolia musuni te baolia mukwa Car moi, je suis allé au tour. Je Naïe. Pas moi. Naïe. 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 Moi, je suis naïe. Awa. Vous avez bana ma bé. Vous avez bana ma bé. Vous avez bana ma bé. Ya solo. Na pas signé son gars mon pour na yananga. Pour le loya soit vol à Kende. Abenga ma parisien. Bino nzoka tindela ka bino bambongo bozoka boliaka. Bano bana ma bé. Bana ma bé. Au moins makambo. Kanga munoko na yo. Ça fait frontière. Soto liaka mongo na ye lokuta. Wana pena ba koseli biso makambo. Na ba fait ba passer biso to meme boy. So ezaki to liaka mongo ngo. Abenga kinga. Ayebisinga ki atindela ka bino mbongo. Mbongo wana botaka wapi bana mabe. Maleki tindela biso mbongo. Qu'est-ce que tu veux nous parler? Biso la souffrance de zango de tu vas parler qui na yo pe ranyo na bino makita na bino bosala na yo to lembi kutu matembele na kata ndako kutu même makambo même Richard ki akulanda kutu motema matimba ko sepela te poto lembi matembele na deke moko kutu siko ata yo moko ata yo moko bopanzi biso sango famille mobimba biso to komo dia mbongo monde na yebo abengi nga na telefone ebisinga déjà za na aéroport azoya déjà za dans aéroport anji na bosana ki aye bosana ki telo kuta mwana mabe abenga ngai maleki maleki no kwa zoya esi boyoki na lo dosana nzenga lele bayoti lele wasema lele bayanza wele ma super matembele lelo bolali omodelo bolo bakalo bakato lelo bolali lelo basinga lelo bayoti basiba matembele maleki no besolo mama na ye yo solo la ça maman na yebu na kofanda awa tina komona ye isa problème maleki na sokola nano noko yana sokola za propre do oye lelo banda mutu akenda poto bosundola biso omoni lelo ndo eboyi efuta bino makamna bino ngana kota ngote asaka ndeko na yo me ezala te okozo loko te nyonso ngai awa kaka kasoko yeba te poza ndeko na nga okoyeba lelo okoyeba naloba na nga te récupération na te ba na famille WhatsApp tu wana numéro 21 okozo loko te wala makamna bango ndeko na ye okoyoka na bona bima da ya mabe récupération ebeba zena wana okozo wana boza bana mabeba ndoki boli bokabola nga na ye ana nga boliaka mbongo na ye naza awa ti er nyonso koya on a tout Paris nayebi Tikobi Paris oui dans les aboués donc famille n'a pas se retrouver oui donc babilo mon ba santé bien te mama tapes nga za kuna oui na bimika po na kana ko batela ka santé yango wana jika oyebi place olalaka wana na hotel wana otiki sango jika bilo bongo jika bilo bongo mon ami Kili kutana bashankale tumba bango yende bino yo on a rêvé ko bon santé tanaka yo famille n'a pas la santé madame je m'appelle c'est ma crédibilité c'est toi pas la qui va quitter la Congo c'est ça ma cam ce soir tu as qui peut te compter sur l'inga ah ba kinwa ba linga ma linga te moi maman ya makasi je suis Faussa Langaï, Faussa, ça fait longtemps, ça fait vraiment longtemps. Oui, oui, man, déconne.
tika noyoko sur la poto sili deke bafika na biso mwana mwa Rwanda sana mwana mwa Rwanda kuto a bien te o tika te mwana poto babi bakolia mkwa baloba trop mwana mama kisasa Carboy. Mama kisasa na nona biso mama kisasa. Mukubwa, problème ni ça. Non. Danger. Tu l'aimes te l'aimes. Bon ça va me rendre le côté là. Qu'il fait chaleur. Voilà sur la poto papa. Chaleur. Bon, on est ebo. Minga olobate on na voisin so bandeni. Ala pour la protection famille. Merci. Na mona bile mo lele mingi. Na oki ba sango mingi par rapport à Afrique. Oui. Na limite non, bande ko na ba ko kufa boete. Faut la libérer bino pour vos amours na masolo. Danger. Ta France ce matin me connaît. Comme le tout le monde va belle so ki belle ki solene. S'il te plaît. Faut mettre ça pour le bamingi pour matin. Moi tout le baningi santa côté ya fruit kuna na poto et dimne kongo mama maele ngape na yaki awa ko problème ça bo na eli bino ba solution ko pesa bino pende na abo vous avez fier partout ya mwana ngane na bufuna tele mana mandola te subo ya nza wo no ya ngokuti noka ne na zabo na pour ça que non ba tout ba se contrôler te et taliban et tali vraiment bahango. Là, on a passé de la foi depuis Mekil pour la protection. Il y a famille na yo. Donc on a éliminé bolam. Bah autant abino, mais bah on doit solution. C'est ça. Solution. Vous voyez comme ça, on sait. Faut jouer et ça bon ouais. komeka ngai te suka kaka na bana na wana ndenge mesana ekotindela bao suka na bango kotianga na buzoba oyo mama papa comme si aboyi etale maloba oyo euti na gouvernement de la République démocratique du Congo Gentini Ngobila oyo tokosoutenir président de la République biso Fati Beton zwa oyo contana virus esungona bilo mwa mike omona esala bien en plus na Congo l'état lobby ndafungoli makambo boye biso nyonso totambola na kashini kasi au bout d'un point non tika vraiment na limolo ba mingi ti on a miki lo bata ma bon la parler c'est ça on a qui na ngwana yango bozwi déjà donc nyonso eza ba kashini ati pour la protection on dit pas pas si tu as kufa ka ba sala suma nene ba kina ba ko zaba Laza yaka Damwasi o contana virus te comme on sa biso boy bokumisi makambo kuna te tala kuna ndeba bazela manga ili ba kashine Iget na bisa bino bango bakotikala kolia musuni te bakolia toujours mokwa tina kwa nini asoso tina pota ngoni na ngapela osala kwa kama no beta natala kingi bato pomba bato po C'est bien votre journaliste Ali Raphaël Kengele, le défenseur du bien. Botembote, vous êtes sur la chaîne Émergence, une chaîne qui vous pousse à aller vers le haut. Abonnez-vous très nombreux à notre chaîne et surtout, mettez une pouce. Awana Émergence One TV
avec Saint Thomas Bukamona Bukakwikila par rapport à l'évangile.